ya joli asali nazolinga pe mbujima ya sala ndenge nga nazolinga donc soki nga mbujima ya fingi mbujima epa ozela na tour na nga to nazwa parole pe fo na finga ka ya joli donc wana nde bato baosepela bamoni ke tozoloba bien mais soki nga na ye nalobi ka na condamné pamba on doit être pareil, on doit être sur la même ligne. Il y a des fois, on doit être sur la même longueur d'onde. C'est pas sur la même longueur d'onde, cela veut dire que si toi tu insultes, moi aussi je dois insulter. Il y a des fois, on doit insulter tous ensemble. Il y a des fois, on doit se battre. Non. Il y a des fois, on doit courir tous ensemble. Bon, c'était le tour de culture, hein. Culture à vous la parole. Bon, j'ai développé ceci. Moi, c'était même pas pour les insultes en fait. Moi, il y a des Vandam. Parce que Bozali, Badbafinga, Vandam Bazar. Injonction oui, voilà la raison. Alors que Vandam coûte à son billet. Non, à ma connaissance des causes, je sais que Vandam la cause c'est attendre d'abord qu'il finisse à côté de concert. Mais ce vieux là joli. Azaragé pas dans le Canada, sur les États-Unis, sur place nini. Aya ba concert. N'a pas goûté ce billet déjà. Mais vous protéger ma casse, vous protéger ma casse. Il y a un moment dit, on a matagi pendant sola, il y a des poids des mesures, mais on dit que les stoïciens a dévancé des gens. Parce qu'il faut pas traiter bango de la même manière. Il faut pas frapper fort. Parce qu'il y a son marabiété, à côté de concerté. Donc, beaucoup protéger bon côté. Bah, on va s'en affinité naïe, par où l'on va en live. Quand il y a live, côté la montée, pour ouvrir ma pamba. Oh, ils ont monde à bagolo, monde à bagolo qui n'a pas boy. Ezali leso ba opesa e. Je pense que nadale ba vidéo ango ba sola qui na ba parlement ba pesa qui ba injonction ba pesa qui non roya sous live pendant autant de mois mais pour moi c'est pas suffisant. Il faut vraiment aye ba kenon à déconner parce que batu o ya kene resamba kuna bango ayebi ke maramo e bana depuis kala. E bana depuis kala. Nga kuna yusu na message moko pona longa mamba joli parce que mamba joli normalement ba régler mamba joli oyo eza ba ta parlement. Na ba yo bino belvet bino pour gérer. Na yo pesa message ba pechogo la 16 lo batanga komona nga finga sous pour la unième fois na yo promettre que nakor rien nga na ozela e obetama très bien pinzungu nga na luka adresse na ye na luka e ba esinga vanda na ba province na France nakor rien na bosana to ba photo na oyate oya na mona nga na robeta pizza na la depuis année passée nga depuis année passée ça première fois na lobango na promettre ye na réitérer maloba na ngai ndenge na ebisaka na kala ya robetama lobi na okai sous atanga komona na nga mabe donc na promettre bato bana live bokatela nga live boyebisa ye botindela ngo ye ke nga na biki na réitérer malobana parce que ayeba ngo déjà que culture so moni ngai na ko arena na akobetama mais à l'époque na la kaka ke non le prochain concert à papa ya version na monio en tout cas nga na ça no selfie mais selfie ça aura une façon de yebisa ko betama parce que na obete puis na filmer na la kibo mais golo 16 ans azana se na mona de bo bloquer tendeni baza yé strict na nani donc soki azana se ayo kangai maloba na yebisaka yé na octobre année passée ou je sais pas na septembre OK tout de suite réitérant aussi bloqué to na juillet na ko arena au CP là on appelle le roi lingara yebana na yebani c'est bien na au CP ça est ngala kitina ngai c'est bon. Omoni le problème c'est quoi? Batwana autant ba combo awa bazana mo ba goloate tout ko mona na bango te ni kongo ni nabia bande kona ngai na lobi ande kona na kati binote pardon moni ya joli amuta ba sentiment ya mauvais goût ceux qui posaki depuis quand live nenga bonge boyo kamara mtuna baloba ya joli amuta ba sentiment nga mona d'accord te comme joli la sali ya joli ko humilier biso kuna azanani na ngapesa ki manda mais na lobi ka kina joli aza vient vous comprenez bien oh ya binoté na bien sens que to solo aka na to benga to solo trop mo ben intimité moko boza nazo mona na ba yo ki zengi joli zoba donc na mona ngo c'est trop lourd pour nanga mais ba bêtise toi sali na condamné 100% oui boza na droit ko loba o lobi contre nga parce que na loba yango e pas batu mususu oui voilà raison à 100% voilà na sali des poids des mesures mais je vous dois seulement mes excuses les plus sincères parce que dans autres la vie na abandonner la route des fois bon on a fini psycho bien pardon parce que la minute yo bolobi ki bon mon importance à la vie na salité mais so bozaki depuis kala bonga bon importance à la vie na salaki
na condamné ya Jolie makasi mais na fingende te so ba dise na koki yango te pa ya Jolie. Mais je vous dois mes esprits les plus sincères pour ne pas le faire. Pas ba tunsu na sala et pas ya Jolie na sali yango te. Wana na sali des fois des mesures wana na comprendre. Mais ya Jolie aza muta bêtise trop. Aza muta bêtise ya Jolie. Asali ba bêtise trop. Bonjour. A manqué biso ba respect. Général, bon, Jack, nani lady bi okende su wapi bazo c'est bon là audio. Bon, ngai en fait audio batindelinga eza audio mais en fait arata qui parti où il y a Julien Bandolo mais quand même vous allez comprendre na ba audio wana eza na place où mutango azo répéter marambo peut-être il y a Julien Lobby. Mais boy ba ke so biso ba golo so ndeti bomoni Lady Di. Oh bomoni Antonio, bomoni Belvede a fongoli live pour aloba makambo c'est que toi bazo baté toi ka boto créer le repoto lo bati Antonio zo lo wana peut-être il a pas reçu ba audio wana mais toi bazo baté toi ka to vandi boto créer le roké muto aloba ki on to aloba parce que ya je lui lobby na panel là ba ye ba c'est que aloba que aza bandal na panel a wanga na ke o ya loba makambo bandal te mais là to tieba audio toyoka ke alobaki makambo bandal ke on trahit bandal te donc so boyoki ke to lobby c'est que ça solo même pour Junior alobi batangi kombo te mais batanga ki kombo donc et ça te ke likambo ke to so kosa avant to loba la msu to ko rater audio mais to ko kosa te kana kombo to vandi bo to sala ka live pona yi donc voilà ngalo nazo tia parti au mutwana bandai ko luka a répéter un peu ce qu'il a dit. Mais vous comprenez que c'est en fait c'est ça qu'il disait en fait. C'est clair. Parce que pardon, moto azo gangela ya Jolie hein. Na live kuneska bazala ke panjou. Déjà confiance est à la souté. Pour ceux qui avaient mouté au yémo comme kolonzoto a confirmé la dire na autre chose tant aux olo ba ke bosala ba biloko bomba besoin comme banga parce que bon oyoki alobi ke ya Jolie alobi ke na live oyo abanda osa ba base basala ba base yoka on appelle certaines personnes mais déjà confiance est à la souté pour ceux qui ont prêt à monter ma histoire pour que ma maman ma baisse excuse-moi mais confiance est à la vie c'est clair parce que moi personnellement j'ai habité élément ni oyo mema parce que c'est la même élément ni oyo mema la bisasika. Parce que ceux déjà besoin de créer ma histoire et qui vont monter ma histoire, tu es prêt à tout. Et maintenant, nous allons rejoindre les paroles de Maman Rita. Maman Rita, on est conscient, motivateur, on a Mamandou le Kala. En plus, on a moins à Wenge. Parce que danger, ma belle souci en moi. Donc, on est conscient. On a mamie sur les Karakuna. Et le côté condamné, il y a que pas la bise qu'on masqué. Mais on y est. Basala mabe okenda kobongisa te okenda nde kuno obimi na posola bino balu awa sikoyo obimi anyo parce que ça na ndenge na bino ndenge solo babonga dana omuno na po ya parlement oye a pour la vebiso que nous te parlement na sobi nini ngala ondimo jamais l'instant ni bon ondimo makambo te joana yemoka voué que basala ki ba makambo c'est pas la première fois. Alors on a intimité sur la tini peu motivateur à la mission na wayebi parce qu'il a dit que ton nom lundi en live. Donc alors il faut faire attention à la motivateur na remettre la recette. Voilà donc kuna siko le mec il a raison hein. On dirait motivateur on dirait oui en fait voilà ya je lobby alobi ke kuna bandai koloba parce que ça, en fait on a raté la place où bandai koloba andai ko assumer que ye na mobutu ba bendaka basala comme le vieux vient de dire tout à l'heure que ba créer ka ba buzz donc ba créer ba buzz pour épais ça parler moi tu vois et le voilà ya je aloba e bon sikoyo bazo reprocher kuna que donc yo kuna ko créer ka ba biloko ça va merci vous créez un kababiloko pour après awa oya koloba nzoka ndoza conscient makambo bosalaka yango non lady bizela chamu na munoko lady bizela pardon ezaki ya Jolie alobi boy baba bande osilika parce que mobutu alobaki ke a pasola ba fiche ya fali oya concert na ye na nisko yo ya tu ko tamba ba ndiko osilika kuna nde ya Jolie ba so ba saki nini ya Jolie koloba ke non te bona na mobutu alobaki te zaki na ba buzz
On comprend, ils ont pas baisse tout ça là, tout ça n'est pas babi. Non, ils ont pas baisse, c'était pour passer qui a solo, ne dossier au Kebu. Au moni. Donc, je l'ai bimisi batukuna qui non, tout ce que bagola tout ça là, awa, n'a parlé, mais ça va baisse. On va gola va sombi habillé, il y a pas billet, il y a baisse. On va gola va ça qui beau, ils ont baisse. Donc, je l'ai diminué batu. Il y a pas, je l'ai assisté batu valeur. Nicolas, Belved, Nalobi, hein. Ah, stoïcien, arrête, toi tu commences à me saouler, franchement. J'ai pas envie de te parler mal là, toi tu me saoules, de grave, hein. Voilà, arrête ça. Tu défends l'indéfendable. Tu es en train de défendre tout à l'heure. Pour ça, non ou quoi? On n'aura pas fini à binotonde nyango. Non, wesh. Oh, tu es là-bas, tu étais là-bas, yo pour utakunat. Bino, makamo était comme ça pour na bino ba gola, tout ça. Na ba bien na bino buzoba bo ça ba makamuna. Depuis on nous avait interdit d'aller là-bas au Kenda kuna. Muta même pas problème ça yo gola 16 na ba panthère. Tu te comme à un niveau le logo ya joli à ville pandé c'est à cause de vous. Oh, boy c'est nous on y a peu au côté à ça la carte. Oh. Bon, Mouzoba, boy. So, on va défendre. Papa, so, ça qui est avocat qui est dans le salon dans les USA. Il faut pas nous ramener des bêtises ici. Ah, ils ont TikTok et ça, oui. Bon, on a rencontré les jolis. On a rencontré les jolis. Non, il est là, il est tout depuis hier, il est en train de me saouler, de défendre de n'importe quoi. Il est là, bangom tu babana makambo. Et c'est eux. Biso ti to komi awa belvet. Et ça parce que bon bando kende kuna. Biso to nessa mambo kenda kuna, bo kenda ko fing ça pas perverté parce que vous avez pas des arguments pour nande bozo kenda kuna. Chaque fois vous allez là-bas, bozo même na kombo na biso bozo finga kabiso. Mais bande ko yo kate. Ti to komi awa ti gola sesa kenda lo baba bêtise. Moi j'ai des ngam taliboso na tia gola sesa na miniature na ba bêtise à lo ba pour ta papier fait kuna sur les panels. Ngam na bana ba bankambo yo ça bon ke botika ba bloko yo, c'est moi. Et aujourd'hui les lotis to komi c'est à cause de eux. Allez, azo ya tia au côté ça ba toi défendre tout le temps. Pourquoi pas ça là kuna? Oh, faut pas me saouler là. Tu me saoules. Non, pas ça déplacer à mon poste. Non, ça va qui vient toi c'est papa Jack après yo koloba. Toi c'est papa Jack. Bonjour à tout le monde. Namoni pena que tozala moi attention biso ba gola to lingara te buzobele ka biso pembeni quoi. En tout cas, je vous remercie déjà de m'avoir donné la parole. Ved, nangane bisuka ke bato ngambo bazana se bazo enregistrer live. Gardien, c'est normal. Toi, 250 c'est normal. Ngala ngai na loba boy bandeko na ngai. Ngana ebité ceux qui ya joli na biso to benga yaya ezala kaka po bonga kuna na mona ete to mona na répéter to sol to yoka ndenge mta benga yaya yo poche yaya pona makambo ndenge ka to kutela na TikTok. Mais ya joli ça c'est la 4e fois réseaux sociaux et matela yo likolo mutu boye na yebaka te olukaka oyebana na nani na mokili na yebaka te. Madame na yo est-ce qu'apesa ko ba conseil ou pas obanda na likambo ya mwana ya papa Hervé oyo asalaka audio na okina ko bimisa makambo bele tokenda ko tobanda ko osenga bambongo biso na ba fere tobanda ko sala ba matolo ba nini ba golo ba telemelo na ndenga ko sakana te. Oye suna ba makambo susu na kombo ya parlement lelo e comme makambo bele bokenda koluka nini na ba live mususu oyebi déjà ke bakitaka papa Hervé na respect na yo na ngapena ndeni na zabwe na respect na nga so na monika ke parti oyo na ko lobela ngote ou bien koto ba loba makamba kitoko te pona papa Hervé non tele matin non kene ko défendre nini baba na ko tuno ko ba keso ba sambisa ka yo ba lobisa ka obwe apozo nga koto ba tsala ko lokwa ballon de ndisi ndende ba mbruya ko mais non yango omoni yango moko ba finga biso msusu tozaka na misala te na poto siko bino oza parmi bato ba finga bozaka misala te. Comment se fait-il yo vandi na live de 18h 10 minuit bazo sambisa o kaka madame na ozwaka tana ete bana no ozwaka tana bango te aussi si live koto okesu na live mususu okene ko mata suko loba lesu tala ndenge ba osambisa tala ndenge ba osambisa pourquoi zo tika réseaux sociaux te ya joli pourquoi zo bima na makambo o te ya ba nini ya kokenda ko loba makambo na komba ba golo na komba ya papa Hervé hein. Retire-toi un peu, retire. N'a compris la raté, n'a pas raté pour cause aux sentiments na kukangama toujours na makamba bagolo. Et pourtant il y a des fois que on batia même na moi sinon na minati ba matisa même na moi sinon wa yebi n'écoute te makamba TikTok mais ba matisa na minati likola buzo bana yo. Hein?
likolo buso bana ya joli pourquoi ozokoka kotika makambo ya batiktok ya bagolwa te bima na yo bima soko moni kolongono mpe golwa longwana mpe golwa ozana mpe mwana wenge biso bagolwa tozo bana wenge te soko moni kozonga kota wera kende na okuna kendo sa makambo na lobaka makambo ya wera na batu na bino ozaka wana nyonso tu ya jola lobaki ya jola salaki ya jola matsaki ya jola kitsaki ya jola mais non, c'est pas jusque là. Ozo fingi na famille na yo, ozo fingi na libota na yo, na bana na yo, ozo fingi na mwasi na yo, pour rien, ya joli, pour rien. Oza parmi bato ba finga rapena na poto to la misala te, oza parmi, bino ne bo fingi na poto. Pas Jacques. Ah, pepe sino sto benga ya joli ka ya. Est-ce que boyibi âge na ye? Azande na voix ya mikolo. Ya joli aza ma 40. Donc soki mukolo makasi 42. Na ngo awaza na se ya 30 ans. Ah 42 za muke. Ya joli à 42, ya 45, à 45, 46. En 5 de qui sikoyo vieux vandam de vieux vandam za tata ya 60 ans. Vieux vandam za koko nanga. Sko bo finga vieux vandam. Baba mama fofa na bo finga bango. Sko vieux vandam de vieux vandam. Azana 40 donc ya joli kutoki oza yaya nanga. Donc nenga za yaya. Sko vieux vandam koko na biso bo finga. Azan ko vieux vandam za koko na biso bo finga e. Sko vieux yaya qui ne sait pas se respecter. Ako finga ma bako benda e matoyi. So za yaya aza wenze biso nyoso toyaka na respect hein. Moi je n'insultais pas ici sur TikTok mais vu que bazoba bazé belé so mitiki ma ba memion na poto toko pota na poto biso nyoso nelo c'est ça le problème c'est que les gens ne se respectent pas pour vous respecter yo imposer respect mais tu papa Jaco qui comment est-ce que tu te respectes pas oza mon kolo. Est-ce que bolo ba ke zala kimia aza bo respecter est-ce que boyebi age zala kimia et bosko so aza mukolo a joli est-ce que aza bunu mo yebi age ne bato nyoso bazolo ba o ba pesa respect est-ce que boyebi age ne bon même Mobutu wana ye joli aza mukoni na combien des années oh koko na biso vanda bo finga a bo vilipanda même asomba ba billet akota ba concert non ngana yoka iska ya joli ki concert te mais maman lady nakatote est-ce que joli na na sala kana na mbonga bien nan baza bato baza perdu kuna ba fundole so biwa nanga yé penza de vieux jaloux yé de penza ba vieux jaloux oyo bazala ka pembeni ya papa on veut ma barata ba vibo vieux jaloux lem soupe que papa va ya sa koloni yé de ma vieux jaloux aza muto aka ko servir na sima na biso po sala ba compte rendre na faire et là bino boye barate ndi ngwana parce que joli bokotala maloba ino zo twala ba alinga kaka zongisa ka fere na kikala na ndenge bazalaka na likemba tanki ayeba kai wana asala ka siko se servir nango ayaka na sima na biso siko ngata wana timbela ka joli déjà na maloba na ye parce na komeke no c'est un mec azan ndoki demo arata vie même na Kinshasa ata velo pa matikala ko kumbate ata puso pa ma o ba bimisa balongola kana liboso ndako bata poubelle so ba che puso oti bino bolo babato baza mikolo so za mukolo respecte-toi c'est la kangeli micro biso to senga ka respect non kanga micro ouais c'est qui ça Belved tala écran na yo tala bodi na bakangi na micro bakangi zala kimia micro tala bakangi ete loba zala kimia bodi tika ka micro na fongoli tala omoninga José kopesa ko matanga attention teleki na oyebinga na so na fute matinga na petaka ba plan ezayete il est pas là ezayete wala leki na na yebi wala mutu musu so ko za ka to junior butonto nan bando kinanga mi bale wana bakoka ngati banga balianga na butu po meze ya joli yola azara kimuke mama be akoza nga kindokite soko tali ba joli wana même na Kinshasa ata puso pa matindika te batiango liboso ndaku ekangi portail na bango akoka même pas kotindika soko mutu abongo akuma ta velo te na Kinshasa ake poto na ndenge moko escalador akolinga mutu aza millionnaire siko tanga nga na comprendre dati mutu mabe ya joli yango na tikala ko pesa e tante to komo dono koma na privé na numéro na ya USAT na ebisa ke masanza mutu mabe parce que comment yo za ka pesa biso ba vilipande faire gola
okendaka wana otie mongongo soki babino te mutu azalaka intelligent mpa bagolwa eza joli tala kuti alobaka boye to basaye bagolwa bayabise ye mutu afikisa biso ozomona to mutu abongo alebino bakomoko boye bosengaka ye soki botinanaka mitakala mibali oza koyebisanga na jaloux na make joli respecte est ce que ajoli akoli aza age na ngai boyebi batuke est-ce que bino boyebi ba age ya bato baza po bo bando benga bango bango nyonso bapeki ya joli ya joli ezaka mutu moko ayeba na yabenga ya joli biso totiaka ya joli ndenge ezalaka na motu mutu moko babenge onke biso bobengaka onke na quartier mais aza nenoko na yo te ale bozoya koyela bato baleso morala joli naotuna biso nyonso oza na aza na 25 ans awa oyo obenga ya joli na aza na 25 ans na aza na 25 ans. Oh, bon, mais il faut avoir un moment, il faut arrêter. Hein. Bravo, Nalanda qui bien maloba ya maman. Maman biso Belina, oloba kitoko mère. Awa mutu nyonso tout ko juger na même façon o ya bungeli faire gol. Parce que mutu a fini faire gol na sima. Eh yo lobi Belina parce que Belina condamna ngai ndé. Oh, belle belle. Oli mo Belina condamna ngai par rapport au non, ya je na ko finir. Moi j'ai dit, moi je ne vais pas insulter. Moi je l'ai dit, je ne vais pas insulter à Jolie. Moi je l'ai dit, la coste, sorry. A condamné qui directement, n'a pas moi mi balé wana pardon à la soni. Moi mi balé wana junior buto atina mutakala mi pa malaika na kizengi mususu bandundu wana ya kanza kafinga ngana na kindenga na koyoka mpe. Ya. Tika bandundu tranquille, tika junior bouton tranquille, solo la fille, pardon. Tika ngana loba parce que sabiso ba soutenir wana botiki peka boli peka na tika ngota ele kaka bandundu ofini bandundu bongo ofini junior bouton pourquoi bandundu te batenga respect parce que na biba mote bafinga naki tiens c'est bon y a rien bafinga naki awa ouais c'est bon joli vraiment ceux qui va to ça ba golo à solo to pese so espace na pana ba golo junior batuna wan junior mutuna pardon chile na parlement ozali masa auto bandi na yo parlement na ba début tout ozo ba tak ya lolenge tout ti fait le gol à certificat biso abwaka biso veut dire ayo ka biso toza bato moko très libéral mutu e peme na faire gol l'intérêt na yo personnel to kotia na mesa to sasio soki boyena ba jeu obo mataka joli bo na ko bondela bo le chaka na sama kolo. Chez moi, ça ne passera jamais. Bon, nazo gonda mudambo ananima, ngana lobika na sens que non, lobela batutu men, lobana men, bandundu, asmakambo etalieta, junior bouton, ofinga bango pourquoi, tika bango tranquille yaya. Mais bandundu kofinga bandundu. Non, mon frère, laisse-moi attaquer parce que c'est les deux personnes, oh bah attaquer en commentaire. ezala kimia bafinga ki yo deja eleki nango donc baza te mais soki baatake yo osonaki place mosusu osonaki awa te opesi déjà réponse c'est bon toleki te bamatelaki awa après bokolobaka ke non nazokotela na miso vraimen bandu nasali na miso